Oko ba journal la biso pona ko ba ke ministre ya agriculture akabweli ba mama ba machine ya loso. Bisengo oyo ezalaki na kati ya programme national RI PNR en tout cas esengeli nzambe ya bikamwa akamwisa excellence Norbert Basengezi ministre ya agriculture poete alakaki ke akopesa bandeko ya PNR ya quartier 7 na commune Njili ba machine mpo esalisaka bango na mosala ya ko décortiquer loso mpe akokisi promesse na ye. Botala ba machine yangoyo sikoyo mosala ekobanda kobeta madada afin que ba congolais bali akape loso made in RDC esalemaki ndenge nini bandeko ba bolingo lokole elle est là. Ministre à lobby à promettre dans 2 jours à réaliser. Bota la binomoko ba machine zao ba décortiquer zoyo. D'ailleurs, oya prometaki ayena ya munene. Alobaki oye ko banda ko produire 500 kilos par heure, mais ayena oya 2500 kilos par heure. Match zao wo. Mama zai ko lela mingi bana 5h ba oya ti 17h. Ba nixi lo sauté ba panzani bazongi mais azaki na posa lia yango la mkolo ya konika mais to ya machine mkie mais nenga bakse so machine to na sengo makasi tala bakonzi e bonga kande boye soki olaki population okokisi promesse na yo esalaka esengo pe ebakisaka confiance. Exemple ya papa Norbert Basengezi ministre ya agriculture PNR ya quartier 7 na Njili bazui ba décortiqueuse machoyo ezande ya prolongation ya sol